indi bande konanga quand tu bêta toujours et encore le solo sur notre chaîne INSNM officielle la famille et indeli vini bande konanga yango balobaka toujours dans la vie jalousie et futakate dans la vie kozala na jalousie te non parce que moninga azui parce que moninga sali ngape jalousie et sungakate et surtout eloko akoyebaka na se ya mokili soki obimi bipai na bipai wana obimi okomi kofinga bipai wana rappelle-toi et surtout mets ça dans ta tête que ndenge eza boye place nazokende kuna un jour bango pe bakobengana nga. Pourquoi? Parce que bisika nautaki na terre ma bien te ezosala pasi mpe mawa nzoka ti bomona lelo oyo vini akomaki koloba mabe mpona Belvi Kandi. Donc ye ezalaki jalousie. Pourquoi? Parce que ye alingaki akoma na niveau ya Dacosta alingaki barole oyo Belvi Kandi apesaka Dacosta ye abanaka kojouer yango yango wana ezalaki mwa problème penza ya makasi ya Vini Kandi ya Vini plutôt otikanga pardon ya Vini ya donc Vini akomaki na jalousie ya makasi mais soki totie Vini na tonton Dako ata bino moko est-ce que Vini wana penza aokoka aza penza musika kobanda lelo ti lobi akotikala kokoma na niveau ya Dacosta te. Tonton Dacosta aza meilleur kande na lobaka nga moko eza na bacteur na bactrice oyo penza ovandi sur lobi oyo penza mutu akokompare na ye aza te eza neti ba Davina Apwa mutu neti Davina Apwa c'est la meilleure. Soki toye kokota na balinda kote bato ya bongo yo okoya kosala na bango concurrence yo nani. En tout cas Vini bandeko na nga baaudio na ye kisongisongi ebimi ye akanisaki ntango alongo epai ya Bela mutu oyo abandi otonga na ye baotongaka tonton Dako akoya kobimisa makambo wana te aye kobimisa sikoyo kuna na deuxième côté bofongola miso bozala pe mayele kuna pe ake kokuta bato kuna ekozala bitumba bitumba ya somo bandeko na nga. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne INSNM officielle. Bienvenue na balandinyo so yakala. Bienvenue na ba onyo so yasika. Kande na lobaka na bino toujours et encore. Boye imalamu na chaîne na biso ya INSNM officielle. La famille, ceux qui ont la liboso et salemi que non oya kokota na chaîne na biso ya INSNM officielle. Kande na yebsaka bino s'abonner massivement. Tango zo sabonaka bongo kobosa na pete kopikaka sur ngonga ya notification malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que INSNM officiel akobando yaka na biloko asika bokozala directement informé. Vous informer sur notre devoir, oui bien sûr ezalaka nango devoir na biso o tokoboya te pe tokotikala kowanga na te po toyebike ko informer bino eza nango devoir na biso. Lelo na yeli bino matière ya Vini Vini abano joué et pas ya Bellard azalaki producteur et azalaki produit ya Bellard te mais abande mingi presque dans chaque film Vini abano zanga te malgré français na ya kokubuka français moko ya zama longa te français moko ayebi na koloba te mais Belvi abano pesa ye toujours chance. Pourquoi? Parce que na tango abandaki e bandeli na ye na Belvi Kandi na Bellard en tout cas azalaki penza na expérience ya makasi te kande boyebi Belvi Kandi aza mutu moko asungaka na ye bato azalaka toujours wana soki amoni ke mutu aza na volonté ya kosala eloko alingaka toujours komikotisa po asunga mais malheureusement kande boyebi la reconnaissance n'est pas de ce monde. Il y a de ces personnes oyo ata soki osaleli bolamu ndenge nini ata soki osombeli ye ndako ata soki ofuteli ye lola mais un jour akoya toujours kosakana na yo akoya toujours koloba mabe pona yo eza toujours bongo wana eza nature ya bato tokoki jamais pe tokotikala jamais changer te. Alors bandeko na nga tomona biso nyonso sorti ya Vini akomaki kobwakela Belvi Kandi ba jeton Vini akomaki koloba keno ye mutu akomaka ba filme na Bellard tovandaki na biso toya kovandaka boye toya komona ba audio ya somo ya Vini nzoka Vini abande oyokela Dacosta jalousie ya makasi alobi Dacosta ya bane kolia bakote nyonso mibale azolia na Bellard azolia na SP
en tout cas ebanda opesa Vini kanda sikoyo mpona Vini amonaki epai ya Bella pe Bella azwaka Da Costa avec beaucoup de considération sikoyo bisika nini nga mpe bakozwa nga na considération yango wana bomonaki akreaki bamakambo pour ke akende na SB tina kokoma na niveau ya kokosa ke non ye moto akomaka bafilme na Bellard pour que na SB kuna bakende kozwa ye abandaka kojouer siko abosani ke kuna azokende pe moto azodirige azokumba eza tonton Vincent Chiluzi ye moto azokonza aza pe mobali siko ye akose soumettre na baloi ya tonton Vincent parce que kuna soki otali mingi ba jeune garçon nde bakomi kuna ba Grâce Luzolo nde bazobengaka bango kuna ye akokoka akokoka mobali mosusu aya kodirige ye point d'interrogation sans plus tarder la famille tolanda nanu kotonga songi ya Vini na Poissa en tout cas bolanda nanu ba audio ya bino inesene officiel nazozonga nsima mpona komeka kosala analyse na biso. Da Costa, c'est un créateur de problèmes. Da Costa, c'est un caméléon qui peut changer de couleur, genre côté SB, côté Bellard, mais en lui, c'est un problème. Da Costa, c'est un créateur de problèmes. Da Costa, c'est un caméléon qui peut changer de couleur, genre côté SB, côté Bellard, mais en lui, c'est un problème. Da Costa, c'est un créateur de problèmes. Da Costa, c'est un caméléon qui peut changer de couleur, genre côté SB, côté Bellard, mais en lui, c'est un problème. Da Costa, c'est un créateur de problèmes. Da Costa, c'est un caméléon qui peut changer de couleur, genre côté SB, côté Bellard, mais en lui, c'est un problème. Da Costa, c'est un créateur de problèmes. Da Costa, c'est un caméléon qui peut changer de couleur, genre côté SB, côté Bellard, mais en lui, c'est un problème. Tu vois, c'est un problème. Déjà, moi, je te dis la vérité. Entre Da Costa et Vini, courant et les karatés, on ne s'attend pas. Si j'ai réussi à travailler sur scène avec Da Costa, c'est parce que Belle nous le demande et on est professionnel. C'est pourquoi je l'ai fait. Mais en vrai dire, je ne pouvais pas le faire. Da Costa, c'est un créateur de problèmes. Da Costa, c'est un caméléon qui peut changer de couleur, genre côté SB, côté Bellard, mais en lui, c'est un problème. Tu vois, c'est un problème. Déjà, moi, je te dis la vérité. Entre Da Costa et Vini, courant et les karatés, on ne s'attend pas. Si j'ai réussi à travailler sur scène avec Da Costa, c'est parce que Belle nous le demande et on est professionnel. C'est pourquoi je l'ai fait. Mais en vrai dire, je ne pouvais pas le faire. Da Costa, c'est un créateur de problèmes. Da Costa, c'est un caméléon qui peut changer de couleur, genre côté SB, côté Bellard, mais en lui, c'est un problème. Tu vois, c'est un problème. Déjà, moi, je te dis la vérité. Entre Da Costa et Vini, courant et les karatés, on ne s'attend pas. Si j'ai réussi à travailler sur scène avec Da Costa, c'est parce que Belle nous le demande et on est professionnel. C'est pourquoi je l'ai fait. Mais en vrai dire, je ne pouvais pas le faire. Da Costa, c'est un créateur de problèmes. Da Costa, c'est un caméléon qui peut changer de couleur, genre côté SB, côté Bellard, mais en lui, c'est un problème. Tu vois, c'est un problème. Déjà, moi, je te dis la vérité. Entre Da Costa et Vini, courant et les karatés, on ne s'attend pas. Si j'ai réussi à travailler sur scène avec Da Costa, c'est parce que Belle nous le demande et on est professionnel. C'est pourquoi je l'ai fait. Mais en vrai dire, je ne pouvais pas le faire. Da Costa, c'est un créateur de problèmes.
Dacosta, c'est un caméléon qui peut changer de couleur, genre côté SB, côté Bellard, mais en Louis, c'est un problème. Tu vois, c'est un problème. Déjà, moi, je te dis la vérité. Entre Dacosta et Vini, courant et les karatés, on ne s'attend pas. Si j'ai réussi à travailler sur scène avec Dacosta, c'est parce que Belle nous le demande et on est professionnel. C'est pourquoi je l'ai fait. Mais en vrai dire, je ne pouvais pas le faire. Dacosta, c'est un créateur de problèmes. Dacosta, c'est un caméléon qui peut changer de couleur, genre côté SB, côté Bellard, mais en Louis, c'est un problème. Tu vois, c'est un problème. Déjà, moi, je te dis la vérité. Entre Dacosta et Vini, courant et les karatés, on ne s'attend pas. Si j'ai réussi à travailler sur scène avec Dacosta, c'est parce que Belle nous le demande et on est professionnel. C'est pourquoi je l'ai fait. Mais en vrai dire, je ne pouvais pas le faire. Dacosta, c'est un créateur de problèmes. Dacosta, c'est un caméléon qui peut changer de couleur, genre côté SB, côté Bellard, mais en Louis, c'est un problème. Tu vois, c'est un problème. Déjà, moi, je te dis la vérité. Entre Dacosta et Vini, courant et les karatés, on ne s'attend pas. Si j'ai réussi à travailler sur scène avec Dacosta, c'est parce que Belle nous le demande et on est professionnel. C'est pourquoi je l'ai fait. Mais en vrai dire, je ne pouvais pas le faire. Dacosta, c'est un créateur de problèmes. Dacosta, c'est un caméléon qui peut changer de couleur, genre côté SB, côté Bellard, mais en Louis, c'est un problème. Tu vois, c'est un problème. Déjà, moi, je te dis la vérité. Entre Dacosta et Vini, courant et les karatés, on ne s'attend pas. Si j'ai réussi à travailler sur scène avec Dacosta, c'est parce que Belle nous le demande et on est professionnel. C'est pourquoi je l'ai fait. Mais en vrai dire, je ne pouvais pas le faire. Dacosta, c'est un créateur de problèmes. Dacosta, c'est un caméléon qui peut changer de couleur, genre côté SB, côté Bellard, mais en Louis, c'est un problème. Tu vois, c'est un problème. Déjà, moi, je te dis la vérité. Entre Dacosta et Vini, courant et les karatés, on ne s'attend pas. Si j'ai réussi à travailler sur scène avec Dacosta, c'est parce que Belle nous le demande et on est professionnel. C'est pourquoi je l'ai fait. Mais en vrai dire, je ne pouvais pas le faire. Dacosta, c'est un créateur de problèmes. Dacosta, c'est un caméléon qui peut changer de couleur, genre côté SB, côté Bellard, mais en Louis, c'est un problème. Tu vois, c'est un problème. Déjà, moi, je te dis la vérité. Entre Dacosta et Vini, courant et les karatés, on ne s'attend pas. Si j'ai réussi à travailler sur scène avec Dacosta, c'est parce que Belle nous le demande et on est professionnel. C'est pourquoi je l'ai fait. Mais en vrai dire, je ne pouvais pas le faire. Voilà. Nabandi ebela batu biso nyonso touti kolanda, touti koyoka. Kande na yebisaka bino toujours et encore que non. Eza na ba dossier mosusu nakoya kobakisa un plus, eza pe na ba dossier mosusu de mon côté, la lingaka pe koya kobakisa te. Eza bongo. La famille, touti koyoka biso nyonso Vini façon abandai kotonga Dacosta. Et aussi, nanu Dacosta aye ko répondre à yete. Toyebi biso nyonso tonton international, tonton Dacosta. Ye abangaka mutu te. Wana eza déjà nature na ye. Po ayebi, ami yebi ye moko. Abangaka mutu te. Nayebisaki bino na lobi, moni tango Vini alongwaki epai ya Belleville, epai ya Bellard. Nga nasala analyse awa, nayebisaki bino na lobiaki ke ndenge eza boye la famille. Eloko esali ke Vini alongwa eza jalousie. Premièrement, jalousie ya mbongo.
jalousie ya mbongo nde eza la base, ezalaki pe à la base ya makambo minene. Pourquoi? Parce que Vini alingi une bonne vie. Sikoyo, bonne vie na ye wana alingi kozwango na lombango. Alingaki teke bonne vie, il faut que je travaille dur, il faut que non. Pour lui, une bonne vie, c'est déjà yépé azala na chaîne, le tia belle vie, azala déjà na ba fan, famille libota quand ndenge belle vie azala na famille libota. Donc pour lui aussi c'était comme ça. Abosani que ba belle vie ti lelo bazala na ba fan ya famille libota. Et ça premièrement grâce à Nzambe aussi. Babengama bazana étoile. C'est comme ça. Quand tu kozala oyebi kokoma, ozana ba idée bien yaka. Mais ce que obengama te, okozala nango pété. Combien ya bato bazosala ba film oto mona? Ma film moko ya kitoko. Eza na chaîne moko, soki natali film ya belle vie na silisi, naza na mwa temps na vandi penza na bia na la télévision. Eza na chaîne moko pe etiaka ba film Canal Congo. Atiaka ba film kitoko. Mais Canal Congo wana azana ba fan, azana bango te. Soki botali ba film penza ya chaîne wana. Ezalaka ba film moko ya kitoko ezo ya ko éduquer. Ba film moko donc natikala komona film moko te bandi kuna ti esili olobi penza ke ona bando lekisata nanga pamba te etikala kozala te. Mais parce que bango babengama te kolo kutu chaîne ayebanaka te tomonaka kaka mwasi oyo akomaka ba film kombo na ye kutu eyebanaka te. Justement pour vous dire que Nzambe asalaka makambo nyonso na ngonga na ye pe na ta na ye. Vini jalousie nde koboma yo. Yango omona ata na nzoto na yo ozaka misisa na misisa partout. Ozo ya munene te. Pourquoi? Parce que oza na jalousie. Oza penza na jalousie. Ba tonton d'accord. Baza pe minene te. Baza na nzoto amike. Mais otala quand même. Hein? Otala penza nzoto moko. Hein? Ya bien. Muto aza munene te aza muke. Mais otali penza ke non muto azali. Mais ya Vini c'est pas le cas. Vini penza c'est pas le cas. Otala penza na kimukolo et komi ko bimayo. Pourquoi? Parce que ozo tambola na jalousie, ozo la ta jalousie na vina yo mobimba. Zala na motema malamu. Tika jalousie, sala musala na yo. Et d'ailleurs, to mona ki awa da Costa. Abando lela pa belle vie na tana posa na jouer na papa Elombe. Tika nga na jouer